Mbote bandeko nyonso oyo boza kolanda ngai awa na Londres, natindeli bino mbote likolo na nzambe oyo aza likolo na banzambe nyonso, kombo na ye Yesu Kristo, Yeshua ya Mashiach. Tozali remarquer ces derniers temps na Europe nasi nasalaki émission concernant ba moya makasi oyo tosala ndenge nini. Donc tokomi on dirait bato bakomi kovivre na four nde babengaka on dirait tozali na balobaka moto ezali kopela na Europe awa, siko tokosala nini. Boyoka lisolo moko boye, denema ya 2 semaines nasalaki mosala moko na stade ya West Ham wana, stade olympique, na tozalaki kozela te bato bakokota na ba concert na entrée. Tellement moyo ezalaki makasi na remarkaki eloko moko, parce que nga nalingaka koobserve mingi na moto moko nalingaka kozala vigilant na esika nyonso na ali natalaka makambo na basens ebele. Naye koremarke bato batie molongo epi na yango na suka tomoni bato mosusu bazokweya, moto atelemi boyeka na moi ya kwei. Bazokweya nini? Curiosité ye bazwi bango babengisi ba ambulance oyo bayaka na bamoto baye. Omoni mundele aza vraiment très bien organisé na ba circonstances nyonso ya vie, baka négligent vraiment te. Donc soki likambo yali incident ou accident moko esalami, donc bayaka toujours apprendre moni eloko eza na bango bien mpona koma tokoluka ko améliorer. Baza bato bavandaka na kidiba te. Sikoyo l'air esili, bon omoni curiosité nazalaka nango, naye komona na l'air moko bato yango ambulance baye pembe nanga, natuni bango mais au fait likambo nini elekaki kuna. Alobi linga eloko mona alobi nanga boy ke bato wana mosusu moi ebetaki bango baaki koresiste na ba chaleur te. Chaleur ya moi esalaka contribution na ba vitamine D, ezalaka bien mpona nzoto mpona makambo ebele, mais kaka chaleur wana soki eleki ebele ezokisaka pe. Alobi bato wana mingi bazali wana babiki na AVC ya moi. Nga na bi AVC pe kozala na moi. Oui, balobi AVC kozala na moi. Donc moi ekoki komemela biso ba makambo ebele contre ba santé na biso, ma part mosusu ezali ya malamu, part mosusu pe ezali ya mabe. Yango moni bandeko tosalaka angele na ba chaleur, il faut komelaka pe mwa mai mingi kozalaka sous l'ombre. Na bandai komona na bane mosusu moni biso bato vandi na Europe mingi tokimisa mwa ba makambo moko boye. To bana mona na ba moi bato mosusu batambo na ba parasoleil bla 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 bla, mais na bane moko ya ba 10 ou 15 ans boye nazala mona mama Brigitte adako tambola pe na ba parasoleil. Nga na bi yo tambola na parasoleil pona nini? Alobi te pona moi. Nga na bi moi bongo moi oyo bino bolingaka okei kisasa oke kozwa soit disant moi ya kisasa eza malamu, parce que moi ya kisasa eza malamu, eza naturel. Et ya na ba pollution tokotala yango industrie kuna eza développé te, mais ba poussière biloko ebele wana nyonso esalaka contribution, et puis ba conditions sanitaires hygiéniques ekoki koaffecte bino na ba oyo ezoleka na moi, parce que moi ememaka mpe bamipepe te, banzinzi biloko moko ya ndenge na banzinzi bakendaka na batoilette ake azwi biloko ya toilette aye yo eza na biloko yango na babiloko wana nyonso econtribuaka. Donc bref, na ye komona ces derniers temps na bamoya wana komona me bamama mindele bazotambola pe na baparasoleil. Nga na bi donc c'est que bango mpe banda kotia makambo ka te, donc sikoyo babandi kotia makambo ka, donc emoni au fait bref eza ndenge wana to apprendre ya kose protéger na moi oyo mpona tozala malamu mpo kala pe te moi yango ekodiminuer. Bon na biso na Angleterre balobi te semaine prochaine, à partir ya semaine prochaine moi ekozonga na standard ndenge esengeli ezala. Nazoka pe na kisasa kuna bato balobi baza na malili, mais malili yango na bango bazoloba température eza ba 22 24. Biso bi me wana biso eza malili kutu te, biso kutu nde température wana eza kutu neti modéré modeste,
ozo comprendre donc ezo dépendre na esika nini yo ofandi mais tofungolaka miso tozala na courage toconfronte makambo ya nature eza na oyo tokochange te adaptons nous tozolala te na bandako epuis bandako basala yango na baconstruction moko ya mabe donc batia babiloko moko na bamire wana eloko moko neti eza bacadre nde babengaka yango na anglais donc eza lokola neti ndenge bandako esalama mpona climat ya malili ezosalaki bandako omonaka na temps ya malili eprotegeaka biso mpona chaleur ben sikoyo lokola tokomi na chaleur énorme ale bacadre wana eza kopompe bachaleur na bamire yango omoni tokolala tokozwa mpe ventilateur otie mawa tro on dirait ventilateur komo mpesa su moto donc bref eza bapériode moko oyo ezali tozala tomisungana na bainformation oyo ayebi lokola baréseaux sociaux ebimi eza forme ya mode de communication mpo topaniquer te en tout cas je vous love en tout cas merci mpona oyo nyonso balandi nga oyo nyonso bacomprendre message soki likambo ya kokoma bokoma mpo toapprendre biso nyonso on apprend tout le monde soki oza na likambo ya korajute sala biso na video tomona mpe toapprendre en tout cas God bless us in Jesus Christ et puis voilà donc topase période moko eza malamu te mais tobatela nde banzoto na biso tozala mpe informé omoni na babiloko touti oloba wa ya moi ekoki komemela yo AVC soudainement omona moto akwei donc ntango okwei wana ecréo bamakambo mosusu ya hémorragie cérébrale donc eza babiloko oyo ya koprendre conscient yango ifo komelaka mingi mwa bamai mwa bafruit kosalaka bamélange wana mpona bien-être na biso bato awa na mokili awa ok God bless us amen